remercier, tous allez remercier bien midi, bah bon, c'est là pour la émission à guichet à www.zoom.com. Donc, si vous n'avez pas été, vous allez comporter toujours confiance dans l'émission à bino, vous allez landa, les lots, vous mettez bino, parce que vous landa, dans mon collègue, et vous mettez bino, et vous allez faire comme vous vendez, vous kanini, vous mettez bino, pour être bicho, vous allez site oyo, vous allez vous avoir information dans cette source, on a informé bino, paye toujours à partir pour y monter, paye tout pour émission bino, bah makambo ningi, ils allez comme ça dans ningi à vérité. Yango été tout singina bino, bino bah vous allez porter confiance dans bino, www.zoom.com, vous allez la vous vendez, bien à moment oyo, beaucoup de bah ça mon bino, vous allez causer là. Bandeko babulingo mbote na bino baye bongisana kulanda émission na guichet à www.zoommail.com. Bandeko babulingo lelo to kolobela bino lelo to kolobela bino basangola oyo etali lokuta ya ba politicien. Bandeko to salaki émission moko lobby a oyo ko leka to lobby de ba politicien na biso ba congolais mingi bazali ba comédien mais ba to mosusu ba komila ki biso ba lobby de il faut to prouver que eloko ni les gens qui été ba politicien na biso bazali ba comédien ba makambo belebele mais bandeko babulingo tokola ki sabino kaka eloko moko na kotali sabino ete ba politicien congolais bazali ba comédien et puis bazali bato ya maluba ebele mais ba œuvre emona na kate bandeko babulingo soki tolobi bongo mpona nini toza komona epai ya Joseph Kabila alobaka te mais ba œuvre eza komonana maloba na ye ezali kolia nsima ya ba œuvre na ye donc ye aza kosala ndeni misala eza kosalama nsima afungoli mono balobi tandis ke epai ya bapoliticien mosusu bapromese mais makambo yango eza komonana te bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko ntango président ya MLC azalaka na Congo akendaka na kote Ituri apesaka bato bapromese kote kuna ayebisi bango alobi ete ya kosala boye ya kotonga banzela kotonga baekole bamakambo ebelebele ayebisi bango alobi ete non soki bapesi 5 ans kosala bamakambo ebelebele alors ntango yayaki kokóma na Kinshasa bapesaki posa ya vice président akomaki wana na Congo bandeko babolingo bato ya Ituri bayebisi biso balobi ete depuis akomaka vice président même balettre na bango bakomaka mpona korapele bamakambo nyonso alobaka tina ndenge bakomi na mokolo ya lelo ata réponse moko batika kozwa te ntango okuta akomi na Congo balobi akomaki na ye mpenza ngando donc bamakambo nyonso ezalaki ata bato ya Ituri bakomi balettre batili délégué na bango okomona nani protocole ekozwa lettre wana balobi oyo tokorépondre bino okomona bazongi baréponse eyaka te yango na bato ya Ituri balobi nzambe merci balobi nzambe merci soki bavotaka ye balobi bangaki bavivre na bango kaka bamoment ya deuxième république balobi apesaka bango bapromese ndenge kosakana te mpe bokomona yango na bilili ezali moto mosusu te alobaki bamakambo wana ebimi na monoko ya Jean Pierre Mbemba ye moko apesaka bato ya Ituri promese ya kosakana te mais ntango akomaki vice président na Congo ekokoma bato ya Ituri kokoma balettre kotinda bato kodelege bato oyo ete bakende korapele babiloko balobaki réponse ezongaka te balobi depotiaka makolo na ye na Kinshasa sans retour suite ezalaka lisusu te yango ete bato ya Ituri balobi lelo Dieu merci bayebaka te donc nzambe nde abimisi bango na monoko ya nguma po soki lelo balobaki ete ye nde azala na bokonzi na Congo lelo donc balingaki bavivre na bango kaka mobutu mosusu oyo alingaki abotamana na Congo ya Jean Pierre Mbemba bandeko babolingo po biso bamakambo tolobaka na bapreuve nyonso to ya l'appui tokosenga na bino bolanda bilili oyo baimage oyo ye moko Jean Pierre Mbemba apesaka bapromese na kota Ituri mais atikala koréaliser rien balobi ntango akomaki même vice président akokaki ata kosalela bango ata symbole moko ya pamba avant même d'élection mais ekomaki soki batindi motu ezala te bakomi lettre bato ya Ituri bazwaka réponse te abosana bango complètement politique mboka mabe lokuta ya politique ezali mabe bandeko lokuta ya politique ezali somo yango wana biso tozali kopesa vraiment merci mingi na Joseph Kabila maloba ezalaka te epai na ye mais misala nde eza komonana ye ayaka koloba nsima ya misala voilà l'homme qu'il faut oyo biso na Congo tolingi teke bato bazali koya na maloba milai bapromese ebele ya kitoko mais baœuvre eza komonana te wana nyonso ezalaki basigne oyo nzambe alakisaki ke botala bapromese oyo mobutu abandaki kopesa na deuxième république botala Jean Pierre Mbemba ye nango apesa bato Ituri bapromese mais suka na yango kimona meso bamoni na eloko te bandeko biso tolobaka pamba te bolanda na bilili ebongo nsima tozongela masolo na biso bandeko bouti kolanda na bilili bino moko bomoni bafausse promesse oyo bapesaka bato ya Ituri balobi bakotongela bango baekole bakotongela bango banzela bakosala makambo ebelebele aza meme koconfirme ke akosala yango na Congo mobimba mais ntango akomaki vice président atikali ata kosala eloko moko te ata kobamba nzela ya pamba atikali kosala te bandeko congolais tosengaka nzambe merci bato mingi babandaki kokanisa ete bazoloba ete bakangi ye lelo ntango mosusu nzambe abimisi biso na monoko ya nguma mpe na monoko ya ngando tozali koyeba te tala kaka elobeli na ye na meeting yo oza koloba na pepe aza
kotia loboko ndenge mobutu abandeli kotia na lolendo nyonso abandeli bino na lolendo boye nde motu ya boye nde ya kobongisela bino kongo. Nzambe merci po ete misala ya mabe Nzambe azali koekarte bato nyonso bazalaki na misala ya mabe na kongo, azali kotia nde bato oyo bazali kosala misala ya malamu po moto ya boye na lolendo azalaki na yango. Bandeko tomata tokita tolingaki tomona nde makambo na biso yango ete biso tozali kondima bakonzi oyo bazali na kongo lelo. Joseph Kabila maloba moke mosala ezali komonana wana bakongole bolinga te tozali koloba yango avec sincérité. Joseph Kabila maloba moke mosala ezali komonana et puis azali motu moko komonaka azosurprendre mosala emonani nsima alobi ezali neti bamisusu te badiscours milene po badiscours wana tosolembi yango 32 ans tosi toyoka donc toyoka meme ebele mateyo ekomosala na pasi mpona biso tokomolinga badiscours ezalaka sute tomonaka kaka baœuvre ndenge lelo tozomona epai ya Joseph Kabila. Bomoni bino moko ntango mosusu bino bolobi oyo batozongeli baloba baza kofinga te tozofinga te biso ntango tolobaka na bapreuve eza komonisama biso ngai te nalobi yango ubien ndeko mosusu te alobi yango mais ezali Jean Pierre Bemba ye moko bapromese ya ebimaki na monoko na ye mais atikalaki koréalize ata moko te po akomaki quand même vice-président na ntango wana azalaki wana akoki kosala bango ntango eloko moko ya nke kaka komisa yango loba yeba ezali ya mokonzi oyo donc na bapromese apesaki biso soki lelo topesi nsenga wana akosala mingi ata bino moko bapeple congolais po boyebaki lokuta ya bapoliticien bino bondimi mutu na 5 ans na 5 ans ya pamba asala babiloko nyonso to bandeko bazo babopesa ngai kaka 5 ans bandi kotanga banzela baekole bauniversité babiloko wana nyonso tu na 5 ans na badeto kongo ezalaki na yango epuis azoloba pe dans 5 ans akosala biloko wana nyonso bomoni lokuta ya bapoliticien place ezali lokuta ya bapoliticien il faut bokangaka bapoliticien na maloba na bango yango te nzambe ayokeli biso mawa nzambe atie lelo esika oyo batie mpo nini nzambe amonaki deja lokuta alingi lisusu peple na ye anyokoma te nzambe alingi ete peple na ye amona lisusu mpasi amonaki pendant 32 ans te yango wana tokumisa nzambe mpo ete toza komona lelo bakonzi ya lelo maloba moke misala eza komonana me bomoni ndenge badeli bino abadelaki bino na bapromese yango ntango bakomi na Kinshasa bokomi kotinda badelege na bino baza koya bareponse bozwaka su te wana ezalaki deja signe mpona kolakisana bato ya ituri te wana nyonso ezalaki nango maloba na maloba yango toza koloba ete tolingi bato oyo bazali lelo maloba moke misala eza komonana ndenge toza komona na kongo ya lelo na bakonzi ya lelo wana nde ezali oyo toyebisi bino peuple congolais bofungola bato tolobaki tokobanda kofungolela bino pa makambo ebele nani esili te tokofungolela bino ata baza kofinga ata baza koloba mabe mpo na chaîne na biso ya Zoom El Mil mais Zoom El Mil akobanda kotalisa bino baverité ebele mpe bokobanda kofungwama mpe peuple congolais bokobanda koyeba nini oyo bapoliticien babombaka nsima ya mokongo na bango soki boza mayele te bokozala kaka bato ya milelo na milelo oyo balokoloba oyo ndenge bamesana koloba ke bokolela ebele oyo tozalaki na yango wana na banzi ete ozali kaka mo feshe tobwakeli bino mpo botala moto bobande kobelela omwana mboka bandeli bino deja na bapromese mpe bapromese ya lokuta atiali ata kosala eloko moko te bato ya ituri batidelaka délégué combien de fois po aréalise mwa moke asalela moka mwa symbole mais l'époque waki na Kinshasa vice président atikala ata kosala signe na ituri te bato ya ituri bakamwa bamonaki mo na meso oyo tozalaki na yango wana banzi peuple congolais bocomprendre pourquoi nzambe lelo atie na esika oyo ezali lelo mpona kotalisa ete nzambe alingi so asengana na peuple na ye te nzambe mbala alobi ete akopesa na kongo bakonzi oyo bazali na besoin ya kobongisa oyo tozalaki na yango wana merci ozalaka bisika bozwami tokopesa bino basango oyo tobombeli bino na nsima bangunga bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoom El Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangunga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.